la solution. Alors, on capora mourumba zaki na oubliette, assez à bossa maki. Mais après 7 mois, maman Waro a kozwa pe bakundie na honneur au bilomoni. Alobaki arutika bisote aku abandonner bisote alobaki yango utaki na motema nae. C'est que je peux dire, en paix sanza mais merci pour na maman Waro ou apesa biso. OK, tout nzo boton. Merci. C'était Akanda nzoto ya Mowei capitaine Murumbe sali 7 mois. D'abord liwana ye pona yo tango kaki akufaki parmi ba idole na bino ya zalaki. Esalaki oboni. Maman Aisha Okoko, ndeko nanga Mathieu Bonche. Nazalaki vraiment na passe makasi. Nazo tambola, nazo lia, pe nazo mela. Musalo nga na salaka moko kati na biso 6 mois na kati ya morgue. Même soki eza na kati ya famille na yo, ozala kimia te. Et puis bandanga na botama mbala liboso na yoka ebembe ya artiste et comédien mutu asepelisi batu na mboka na ye. Mutu oya tika idéologie, mutu oya longola batu ba stress na ba moment ya ba pasi, na ba moment ya maladie, na ba moment ya kozanga. Ebembe na ye tope liwa na ye esala 6 mois na morgue nazalaki kimia te. Kasi eloko ememinga awa mbangu toza na eloko akopesa ye te mama oyo. Toza na mbongo akokabela ye te mama Olive Lembe Kabila. Nga na mituni ba question tina koma na lobi soki mukolonga na kufi mama Olive azate. C'est que ebembe na nge kosala 9 mois na morgue. Esalinga pasi moko batu bazolela mais degré ya douleur nga na zoyoka pa toza fonction moko na papa oya kufi. Caporal Murumba, toza fonction moko. Eza pasi makasi. Maman Olive Lembe Kabila, mama ni mama, mama Waro, initiative plus OLK, bande ko bobetela ta mama o maboko ko. Bobetela e maboko. Mama nzamba pambola yo. Mama ni mama, mama nzamba pambola yo. Mama bane belé, na benga kaye mama ya ba religion nyonso. Na bakisela kaye mama ya bikolo nyonso. Pe na bakisela kaye Kongo mobimba moto aleki ya zate. Na motema boboto, na motema mawa, na motema malamu, mama oyo azana ngo. Soki pe biso lelo, tokomi batu na miswa batu, batu bazo respecter biso. Eza grâce ya mama Olive Lembe Kabila na fondation na ye initiative plus OLK. Biso toza bana o toza ko hériter grâce ya fondation. Tango bazo sunga batu na fondation na ye batalité. Lité akanda pazalaka na pasi to edeye. C'est-à-dire nazana eloko akopesa o te mama esi na pesa ki o déjà loyembo na ebi ete loyembo wana déjà batu nyonso partout bazo tia yango pe bazo beta yango po cadeau na monaki comme souvenir na koko pesa ye yango wana mama Waro na bwakelo ba fleur na kombo ya artiste et comédien nyonso longoni ya mama pe tolobi merci tolobi lisusu merci tobakisi merci mama Aisha Okoko so okutana mama Olive Lembe Kabila yebisa parmi bana na yo mwana na yo Emelite ya Kanda azongisi matondo pa lobi merci. Tokoki même kotia te longi na cercle totala te longi ya mutu soki sali 6 mois na morgue e komaka na forme nini totali ata kotala te po eza pasi eza na mawa na motema c'est-à-dire eza likambo yo esalinga mabe ponga pe naza mutu lobi na kokufa na yebi te na kokufela na eta nini. Est-ce que bembe na nga soki mama Olive c'est que mama Olive ngatika la neka na mboko yo mila de mila po yenda zwaka charge kokunda biso po soki azate zo la pasi mama sala 100 ans 150 ans 200 ans 300 ans to mona ka yo po soki tozo mona yo mitema na biso ko zala soulager po se mitema ya bana na bato mama oyo azwaka bae bazanga tina pe akomisi bango na tina pe bazwi valeur. Maman Olive Lembe Kabila tika mutu te na tango wa pasi essentiel e komela ye soko moni dossier na yo ya pasi no ya problème no zo umela c'est que na no kuta na mama ote mama Marie Olive Lembe mama ya batu nyonso mama ya batu nyonso aponaka na ye mutu te. Merci mama na acte osali na soni olongoli elamba soni otolataki mama okwisi yango latisi biso elamba esengo mama nzamba pambola yo azongiselo ya mingi lisusu. Donc le seul vrai juste ezaka nzambe ezaka Jésus-Christ mokili lobo ekoki koloba mais justice ezaka ya nzambe mama oyo sali bamurumba baza bato babandi théâtre tope humour na RDC bamurumba le babandi ba humour na bango
RDC ezaka na chaîne moko RTNC. Donc baza ba célèbre, baza ba icône. Murumba kokai kozala négligé te pendant 7 mois na kati ya mboka oyo RDC. Puis na mboka na ye bisika oyo ya banda, bisika oyo bato ebele lelo babima na ba forme na babima na ba sous forme na bango ndenge bango bandaka kosala donc ba exemple lelo biso pe tosali ba théâtre bango nde baza ba exemple. Vraiment Maman Marie-Olive Lembe ngala lobaka nzamba peso longue vie. Amen. Simba nzete te kobuka na libende. Mama mokili eloba oyo ekoki koloba. Nayebi ke oyo loba pe motemo nzamba pesa yo. Oyoka no mutu te pe kotala no mutu te. Bolamu babota makana nzambe nda chaka mutu na kati ya motema. Donc nzamba pesa ode ya motema na ya kolinga bato ya kosalisa. Mama koba na yango. Sala kaka mutafuta keza nzambe ya mutamokili te. Kobo ya papa Murumba bon. Même elamba oyo complot. Na même elamba oyo papa Murumba aza ayaye kina ngo. Bonjour papa Chaka. Bonjour. Makambu ezo evoluer ndenge nini. Nzamba sali. Nzamba sali. Mais eloko oyo to remisa d'abord. Bakonzi ya mboka bolinga ba artiste na bino. Murumba sali mingi pona mboka oyo. Mais au moment où je vous parle, la ville faut payer 15 000 $ pour bakunda Murumba. Petit les no ba signer ngote. Faut ba engager ngo. Soki mbula nini ngobima to ebiti en tout cas Maman Olive fana no mama. Maman Olive fana na yo mama. Maman Olive fana na yo. Soki Maman Olive était to samboa. Maman, mais vous voyez que après le là pour tout la tête, tout table de Murumba. Bising to table na bande ko 5h du matin, tout table to ke ba compter, to ke boy. Bati to lingana, to sangana, to esika moko. En tout cas nzamba zo lokumu merci. Papa Chaka na moni corps Chaka papa Congo, papa Chaka Congo je na pa corps ya papa Murumba et sali 5 mois na morgue toyebi te po asala ki théâtre kala ou comment Motema ba négligé toyebi pe sokoda ezali papa. Mais corps à papa na biso sali 5 mois na morgue bona makambo wana okolobani ba artiste comédien baza bien organisé te ou comment. Non en tout cas ngai ezali action mimi ngambo za Murumba 34 ans à Côte d'Ivoire c'est moi. Ti je na kozalaka te ba ke mutu wana zaki nani. Zompendre. Mais ezali biso to kolaka. Tato. Biso kolaka beauté hein. Okuta biso na ba sans souci ba kimbantseke bangaya mutu na biso maître pai. Akosenga fungula ke na ndako na ngali na ye alai na ye. Tout ce qui est impossible mais pour le moment si tout le monde va comédie poison et côté trop. Na yebite pourquoi et on a et salami vraiment et comme ça ma beau vraiment et ça qui beauté hein mutulangai agwa sabato la tuninga mais papa poni comme bolinga ka beauté amulima basa tuni saka kubuza ka beauté Sandra Bumba merci vraiment oyo to kumisa nzambe yaki pe nzambe en tout cas merci. Merci beaucoup. Bilomo bolanda ba interview awa na mpanzi na biso pe tozana papa to interviewer po toyeba papa. Bonjour papa. Bonjour papa. Un mot à dire pour na matanga ya papa na biso Caporal Murumba et wumeli ming na morgue 5 mois na morgue ezawa te papa na biso a wumeli ming na morgue to yebite po azaki ancien comédien ou comment ba comédien ba beti lisolo ne vraiment kara lelo na grâce ya Maman Olive Lembe Kabila to moni mama che un pas matanga papa na biso ezokunda malelo. En tout cas na remercier bino pour na repesanga maloba. Ya liboso muto tokoko remercier za Chaka Congo. Kovana na mutu musika na kozane pembeni za ndenge mususu. Chaka Congo a souffrir. Na ndenge ba finga kai makambe belebele toyebi o toyoka kame to remercier parce que nous sommes les anciens. Yambitso to wela. Vie Pinero azali wana ngana azali asusumba azalaki wana basembadi baveta kinga bakabamba tozalaki mu ebele mais ezalaki pasi na bato baboyi kosalisa ba comédien vene nga azalaki wana ndenge awuta Côte d'Ivoire ndenge aye ebembe ya Murumba esali 5 mois na mama yemo na morgue totaleli leta na biso bamikande eza place bango
bayebi bavandeli babikande ya bambongo wana na biro na bango babibisa te totikaka mpe koloba makambo ya lokuta totondi mama Olive motondi ya solo toremercie sincèrement biso base ya minzoto nyonso tu soki asalaki yango te tonga tozela nini ebemba murumba ngo asalaka une année na morgue ya mama ye ou soit banga bakunia indigent kishasa eba te mais lelo le bakomona babakotelema babanda koloba n'importe quoi botika boloba yango te parce que bosala eloko moko te bambongo wana babikande eza na babiro na bino bozoluka botambwisa mpo bolia yango mais oyo akolia mbongo na yebake murumba okange na kingo mpo aza na bano atiki na Côte d'Ivoire bayebi tata na bango azalaki acteur moko na kati ya République démocratique du Congo ata mo eloko moko bapesa batindela bana wana. En tout cas Maman Olive, merci nous les anciens ya minzoto wela te remercions vraiment na koma baya na nge Pinero ba chef Takinga ba chef Pecos ba chef Beli ba Milezi ba tutu tozaki na bango na minzoto po presque basili bakufi ebele donc totondi Maman Olive kotonda na kombo ya bacteur nyonso ya basien ya minzoto wela. Merci beaucoup papa. Tokolemba kosala musala te tozosala ka musala toujours. Toza la morgue ya mama Yembo. Toza na ebembe ya papa na biso. Oya wume na morgue 5 mois ce n'est pas facile. Toza na kati ya morgue wa. Tomoni vraiment ba artiste comédien moko mais soki ezaki corps ya artiste comédien oya yebani oya aza na top mais totondi awa nyonso eza étouffé mais tozomonaka baartiste comédien moko bolingo il faut zala na mboka na biso na théâtre na biso congolaise na mopanzi toza mpe na papa na biso bato basali misala mingi na mboka na art ya théâtre. Bonjour papa. Bonjour. Santé amabika kobuka na ngai oyo. Ouais, tomoni on a ba difficulté mais oyeti kobimisa corps ya ndeko na le 22 septembre 2022 et l'autre le 14 février 2023 il est le dossier va signer en côté ce qui doit être il faut pas engager on est bon wana baba na côté en 2023 chaîne de dépenses alors dans en décembre mais maman oyo avec maman Aroyo en tout cas nzanga pambola je crois mbali boso mona mama wana alingi tu artiste pour s'organiser en tout cas après maman Olive Lemba Kabila en tout cas merci nous senga na mwana ye afungola mama papa baloka boye bosunga ya oyo Aisha simba wana voilà fungola Voilà. Applaudissez. Papa François Tenga va commune là. Chef tombé. Merci à tous. Mwana baluka loba oyo mwana kapara mumba yeyo bisatu na Côte d'Ivoire travailla mettre kwa moyen un mot na oyo l'équipe na papa na sengi merci pa mama Olive na oyo asali pona ndenge papa langa kundami ndoki papa langa humbeli mingi na morgue nzambe apambola ya bakisa eli susu un plus likolo bandeko langa batikali misatu na Côte d'Ivoire ngana ngai 4 merci papa langa mulimo na ekepe mana kimia merci bye bye mama Olive. Bonjour. Papa t'as la caméra s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Ouais, à deux ans la morgue ya mama Yembo emo ati na bakonzamboka emo ati ndenge ebembe ya papa Caporal Murumba et ça les 5 mois na morgue. On a beaucoup de comédiens ici na RDC. 5 mois na morgue et bembe ya papa Caporal et Kundamite. Lelo tozan esengo et bembe et bimi peso kundama. Un mot. Vraiment ngai la pesi merci la maman Olive. Et loko sali lona senga nzambe pesa kimia esengo bozui mapamboli. A continuer à kusunga kande wana
ezala famille mobimba kimia ezala mobali na ye kimia bango nyonso bazala na kimia eloko asali biso donc sepelisi ngai ti donc nayebi te ndenge nakoloba mama di mama topesi yo merci mi biso famille biso baleka Murumba tofélicité na oyo osali acte wana mama tondimaki te epa na yo solution ezwami topesi yo merci. Vraiment likambo kokamwa vraiment mama likambo asali nandimaki te tokende boye à gauche tokende boye à droite toyebaka te mokolo nini tokokunda caporal Mulumba nayebaka o mama Olive asali nyonso tu apesi mwa eloko moko mwa do moko boye ke bakunda caporal Mulumba donc naza na esengo ebele napesi kimia esengo boswi mapambu nezonga pa mama Olive Docteur! Venga na morgue, docteur! Morgue, docteur! Oh, docteur! Les aller! Docteur! Les aller! Les aller! Maman Chantal Zawa. Maman Chantal Zawa. Ah, Zamba bomba ye. Maman, Zamba bomba yo maman Olive. Soki yo te nani mususu. Ah! Yo wana utiki biso allo otiki biso neloko te me Nzambe atala kaka losambo na yo ndengo ozalaki kosambela allo alubake boye ediaka mukulu mukuja kukufa ebakama tatakenge bakuta yeli bulu boko kaunako kaunako boko na sema bakata no se koza bakata no se koza
Je parle au nom de toute la famille de la sœur. Nous avons été la destination de la nouvelle cité. Cimetière nouvelle cité qui colle à donc, habilité à Kanda. Tous comprendre que maman Olivier Lembe Kabila sotinga la biso ba demande d'amis na Facebook ezalaka yeto yete bande konangeza yete wana bozo kutana muyibi aso yiba na kombo mama yo mona maman Olivier Lembe Kabila la ka mutu mbonga bande suko senga ye mbongo ye apesa kande ya la kakate akomi suko senga yo non bande ko boke bana ba compte Facebook ya mabe ya lukuta o baso luka ba salir kombo ya mama na nga Olivier Lembe Kabila. Maman oya pesa nga valeur na miso batu. Soki lelo na so ya place batu bazo mona ke mwana oya yeza grâce ya maman Olivier Lembe Kabila wa lokotanga na Kinshasa nya suka. Maman Nzamba pambola yo. Mathieu Bonche betela mama eloko wana. Ah! Mama zolinga ngo makasi. Ah! Tata pambola biso. Merci maman Aisha Okoko. Vraiment zoata na yo. Merci beaucoup. Zoata na yo maman. L'État congolais a prévu afin d'honorer les grands artistes du pays. Aujourd'hui, nous sommes là pour Caporal Murumba, qui était un grand artiste et comédien du pays. C'est pour cela que l'État congolais va l'honorer en plaçant une plaque commémorative. Sans plus tarder, nous allons passer à la biographie. Et son vrai nom, Tombe Sita Joseph. Caporal Murumba comme nom de scène. Il est né en 1959 et il est décédé le 22 septembre 2022. Il a commencé le théâtre vers les années 1976. Principalement au sein du groupe Minzoto. Il est allé en Côte d'Ivoire où il a fait 34 ans. Après le 27 décembre 2020, il a regagné Kinshasa. Décédé à l'âge de 63 ans, père de plusieurs enfants mariés. Sans plus tarder, nous allons inviter ses collègues pour venir l'honorer juste pour 2 minutes. Nous appelons Josué et les autres. Kasi babosani koyembela libumu bayembeli basi bayembeli bibali kasi babosani koyembela libumu avant de bien travailler il faut manger oh avant de bien coiffer il faut manger oh avant d'aller à l'école il faut manger oh il faut bien manger il faut manger obengela Murumba na dangao oya dasufu emeleme kane
Kene kotaba tulibanda. Kene kotaba tulibanda. Wese. Allez, Zema. Allez, Zema. Allez, Zema. Allez, Zema. Eh, bandeko babolingo. Ba mama Matata. Ba mama nalingi bozongisa ba mama biso kisi na biso nzambe apesa biso kosekisa ba balongola pasi na mute balongola ave balongola kitu ala totanga 1 na 20 mpona nakanisa yaya na biso soki nalobi bozongisi 1 na 20 na suka bobeti mamboko ça va il était une fois il était une fois à la 1902 dans la ville de Troyes. Un homme mangeait à 4. Cet homme devenu saint. Il était toujours assis, habillé de chaussettes dans la terre cuite. Oui. Et pour parler de neuf, il est là au paradis. Dans un cercueil en bronze, où il mène une vie douce, avec des jeunes filles aux cheveux tressés, des colonnes presque 14. Il rencontra Charles XV avec un prêtre de diocèse dans la nuit des 17, au temps des 18. Mais il mangeait des gâteaux presque 10 à 19. Mais chose étrange, notre bonhomme vida tout un tonneau de vin. Ma pasi, moya kolobeta te, estoma eleki, ndenge tobimisi ya na biso 5 mois yango oyo susi. Me ndenge bofandi wana mpe bokokaka kotika biso ata mokolo moko te. Ndenge tobimi boye, tobimi mpe ya libela. Bosoutenir biso, ndenge bosoutenir mpe baleki na biso. Bokotika biso kaka tovandaka boye. Soki boyokaka liwa bosundoli biso te kobanda lelo bobanda kosoutenir biso gouvernement mobimba mbuta sweswe ye lokola natikali vivant bosunga na basoutien na basengle boya nango vis-à-vis eza boye te nga mpona koloba mingi te na suki na nga wana mpo motema pasi 5 mois tokomi lokola bangungi tokomi lokola banzinzi soki mama olivi te nde tosuki wapi mama olivi akoti liboko ndenge kaka na poche abimisa boye ela atala na pembeni boye shaka kongo azoye na kovo papa likambo nini outi wapi yoka shaka ko bobeta maboko kutika. Merci. Nous allons bientôt clôturer. Juste un petit mot. Papa, venez.